bakendaka kozwa bato na Équateur, bakendaka kozwa bato na Bandundu, bakoluka bato. Varese ya pembe na équipe nationale ezeli babe. Tolataka bendele ya mboka po milimo ya bankoko ebalana na biso. Tozalaki na ndaya wa ombalombala. Ndaya leli tosala ba interview. Nesongianzila bundi na ba ancien léopard. Moto ya zena kadena na ye ekofungwa makana ba fongola yonso. Kadena waneze ya kubwaka. Me fongola yeze ko fongola biloko yonso ekomi ya kobatela. Tozena banganga na monaka soko comité de recherche balongola ka soko $100,000 pour ça la organisation ya monama. Toure wana boyebi banganga bapesaka Vitali Boka. Na final Vita zeko luka coupe bango bapesi yeli. Te soko tolobite na ngonga ya makambo to. Basakoli tango bayaka. Bazalaka makolo misato te. Bazalaka maboko misato te. Moto kwa moto. Okwa bato yonso. Ngayoyo ndeko ndombele liboso na bino tena primature tozala accompagner nane songianzila. Na ba ancien. Bozo baliboso mayele na sima mokili yali. Matondo bandeko balandi émission Bayindo Bola Muka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bo mese Nicolas Ndabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pena bino bandeko yonso bo bibongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu to mese Nicolas ba émission Bayindo Bola Muka ko yoko mabota mabino natina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo zeko tambola na kozanga conscience yango moindo alaina fulu yango moindo alaina bisuka ya dendo. Moto moindo alati na basuva toma ya tombola yelelo mobola ya yambo nzoka ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina nesongianzila ba ye bongo kokoba lisusu misala ya 1921 poninite bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbangu ba ye lisusu kozongisa moindo na isika bungela talantina manaka mabiso mabiange mibongo Bayindo Bola Muka tokoliki abisika yonso to uti to meseni koloba bozo baliboso mayele nasima wana mokili ya libebi bozo baliboso mayele nasima mokili ya libebi na masolo yele kakilobi to solo la kinabino fongola yeze ko fongola ba serire yonso eze ya kobatela me serire yeze ko fungwa mana ba fongola yonso eze ya kobwaka po ekomi insécurité moto ya zena kadena na ye ekofungwa makana bafongola yonso kadena waneze ya kubwaka me fongola yeze ko fongola biloko yonso ekomi ya kobatela mpo nini toponeli bino masese makambo mingi bato toze koloba ezala na masese eze biloko eze importe oyo eze kopesa nkokoso na itamboleli ya moindo bozo baliboso mayele na sima totamboli nango mingi sur le plan politique sur le plan économique yonso oyo eze na bomo ina biso mayele na sima soko bozo baliboso principe wana yango détruire moto moyindo toyaka beko regretter na sima soko na yebaki si je savais tango yonso boze koloba mais finalement fumukuso kozala kanani asimba bale mabe asimba religion mabe asimba politique mabe mokobi misala ya 1921 fumuki mbango yaka kosimba yonso epai ya Bayindo asimba wapi atika wapi po moindo aze ya kobeba partout toze kopusa na lelo awa na mois de juin kane tomoni bato yonso mobiliser équipe nationale ndenge kaka ezalaka toze qualifié kasi tolingaki yambo tokoma na ino na isika yango po biso tolobaka yambo makambo ekoma biso tolobaka yambo makambo ekoma mokili yaki na kita 2017 décembre 2017 basusu balakisi loboko babi Kabila soka koti 2018 bokata biso loboko te religion africaine alobite azeko sa mosala na ye fumukuso lei mbongo lei misote tokomi na 2018 au wakutu na bangunza
mosusu babimi libanda bakomi banguna ya Nesongi Nzila. Te soko tolobi te na ngonga ya makambo tokotikala koloba te. Pression ya mokili ebongola ki eloko te koloba ete président Kabila ze 4e président oyo fumuki mbangu ala kaka. Tolimbola kango fumuki mbangu ala kaka président Kabila te. Alobaka président Yamine akosala oyo et considère que président Kabila Kabange akwei wana président Yamine a bénéficié na mapamboli obala kaka. Bato basali ba prophétie mosusu. Président Kabila il était 4e président pour nini ba pesi ba raison ayeko koba mosala ya tata na ye et azeka ka continuité à 3e ingeta. Bongo lelo Félix Tshisekedi bokobenge 4e président. Boba disana prophétie. Il sera jeune, doux et calme. Président Félix Tshisekedi Bogolobata est jeune. Ouana et Bongoli Badone. Basakoli tango bayaka. Basaka makolo misa tote. Basaka maboko misa tote. Moto kwa moto. Pourquoi bato yonso? Nesongi Nzila. Bongo fumuki mbangu. Aki moto te. Atu pe goliko sona ye aboti. Bana na ye basato. Nesongi Nzila pajena. Na banengwa na ye. Bana ba ye pe baze. Azeka ka moto. Metolanda maye ba ye kosala na mokili. Nesongi Nzila tango bandiko loba makambo ya ndembo. Tozena banganga na mokili ya bale. Tozena banganga na monaka. Soko comité de recherche balongola ka soko $100,000 pour ça la organisation ya monama. Bakendaka ko jwa bato na Équateur, bakendaka ko jwa bato na Bandundu, bakoluka bato. Mais Nesongi Nzila loba ba principe. Léopard abebisaka tanga jwa ka coupe d'Afrique. Bakotaka yambona bamboka. Mpoya ko sepelisa soko bambokatie soko poya ko imposer bambokatie cotisation ya $1 na peuple mais kenda ki au-delà pona mboka bajwa bantaba ya bato bajwa bibwele biloko ya bato po Léopard ajwa kaku bato wana balelaka bato wana banyongaka donc soko équipe oyo ajwa coupe et ko banda ko sala kaka boy babanda ko ya kaka bajwa biso bantaba bon bojwa lisusu total loko abino soko bojwi fo bolelisa mboka mobimba malamu bojwa te po mboka ezala kimia babotoli biloko ya bato bango bakteur yango oyo babetaka ndembo yango bobo sénateur République démocratique ya Congo ezalaka première équipe noire et beta coupe du monde. Badwi bato yango lisusu oyo babetaka coupe d'Afrique babiongoli bango lisusu misolo yango. Lelo bazokenda pe na kosila muke muke. Tozalaki na ndaya wa ombalombala. Ndaya leli tosala ba interview. Nesongi Nzila bundi na ba ancien Léopard. Ngayoyo ndeko ndombele liboso na bino na primature tozala accompagné na Nesongi Nzila na ba ancien Léopard. Et Sungi président Kabila a signé décret loi. Batata oyo lokwa banyokwa mingi en attendant total ndengeni to ko tia bango na ba condition bazwa ka ne fût que $500 par mois. Mbongo wane futama 2 mois. 3e mois et bungelo kwa moringalika telelo matata ponyo premier ministre akanaka ko kenda takei Sami Badi Bangaya koti Bruno Chibala koti akei 500 et bungo kwa mopepe wana mababe oyo ko sala boko ko changer pe banganga soko ya République démocratique ya Congo bazo ko kokate boko ko kenda ngambo ya Angola boluka soko na Makela boluka soko na Damba boluka soko na Wishi
teto yo kaka boso bali boso mayele na sima lisese ya mokili ya libebi moto fazalaka mayele liboso bozo bana sima kozanga koyebeza liwa ya ndambo ezalaka ndenge nini liwa ya ndambo tezalaka kaka be liwa ya mobimba moto akei lelo lokola nazeye na bilili alingi naloba mingi te mpo na meseni koloba soko bilili bize nga na nga kotia bizeuzeu te nesunga nzila azeye koloba lokola motei mosakoli azeye koleka varese ya pembe na ekipe nationale ezeye libabe tolataka bendele ya mboka po milimo ya bankoko ebalana na biso bato lokwa balukaka koprouve babengisi nesongi ya nzila na stade du Veme ma ekipe nationale elati pembe yokanisi nganga soko esi alobaki soko bosali boye te bokomona boye ata fandi wana yo sali ndenge alobaki te kasi okomona conséquence ekipe nationale epola wana ministre Kambai na sport bafandi mopanzi na nesongi ya nzila tolobaki makambo ya vita biso moto toloba vita club de l'indépendance biso religion africaine nde toloba vita club de l'indépendance na stade de Tata Raphaël nesongi ya nzila moto alimbola mosala ya vita na mboka oyo match ya vita Mikado le 4 janvier 59 kuna injustice tango ye kumbi oyo ekumba 1960 le 30 juin indépendance po nini nzambe asalaki bayeba kouta match ya vita kuna basibira injustice tango bakoya basala oyo bakosala azare yakate na mokili ezalaki na tina ezala vita. Au départ, vite, on a une équipe méprisée, minimisée. Pourtant, on a vite à Tikalaki, équipe oyo ya bato lokwa ya pamba. Soko ko lubandenge wana. Bato yo bako se debriaka. Bato basaka misala bateka ka mwa makasu, bato bakumba ka mwa pusu, bato bakumba ka mwa nde basaki ko soutenir vite. Mais c'est une équipe populaire. Nzamba sali na bato wana metolobi vita pe foyer ba role na ye soko vita ayebi role na ye te akomi na finale 2 fois toure wana boyebi banganga bapesaka vita liboka na finale vita zeko luka coupe bango bapesi liboka arataka coupe azongaka na liboka nesongi ya nzila azwaka tango ya koloba yambo ya makambo tango ya ministre Kambai ayaka koluka bangunza c'est vrai ezena ba discours politique lelo tokoyoka tokomona mais matondo poto zena eleko ya bilili ngai na yebi excellence Kambai yaka kosenga coupe pa ya bangunza soko toze ko beta nkota yoko na bandeko azene teni ya ruji tokenda na ino bozwa extrait ya yambo ya maloba ya ngai te kasi excellence Kambai bongo tokotsonga mpo ya kopusa manaka na biso tolanda yana sola gina papa alobi nagolega pona likambo liboso ba oyo surtout bangunza oyo tosolola na bango chaque fois léopard na biso za kobeta ezalaka kaka ebimeli bao baza na miso ya komona bamonaka ebimeli kaka léopard abimaka tobi match otolomia soki babimi ndenge wana te na papa alobi fumwa sala kaka me bosali fo pike quelque part
Ouais, deux fois, t'as vu la banane. Et la télé. Bato bazana miso komona bamona ka o bazana pe mituma kasi ya koboya koyoga bazalaka pe me bamona kaka makambo na bango yango bato bamituna biso me secret na bino eza wapi secret na biso eza na koyoga na kotosa koyoga na kotosa ya mibale ezali elateli chaque fois que tu as ta bilamba o ezali ya couleur ya équipe nationale te mikakatano na terrain ata to gagner mais ozalaka na mikakatano mais mingi soki to lati couleur o ya biso ya mboka e na benga papa ezala te kimi ezala ata mo pepene ne elonga esali magape yango match mibale to obeto ya suka bato bazana miso komona tobezaki contre Kenya. Est-ce que tolongaki? Tolataki ndeni. Tobetaki contre sikoyo. Batipo bato ya Zanzibar. Ma bato o ba mindele wana ya 4. Bamonaki yango te. Et pourtant, bautaki entraînement en Allemagne, batamboli na entraîneur na bangoaza moto Espagne, donc bamilenge la donc bandima ite. Mais bazé baté bazo kobeta mabele ya nani afumolimba. Mikolo nyonso na babiro nyonso na Kisasa partout batu na ka secret équipe nationale de la boité tout ça bato ba calcule tout ça national ministre ba musula de tozo kende na CAN na Gabon ezandeni esengo wana ya ko gagner one to tambolisa makambo na ko to sala le ba fumuki bango ba komoro ba mo sene le to gagner sur la coupe du monde. Ballon porté. Vraiment, Nazaraki trop occupé parce que Tozaraki na mboka Rwanda, Toleki na Goma, Toleki na Kindu, Nazongia il y a 2 jours, Togo préparé quart de finale. Nabiso oyo bino nyonso nde botiaki biso na mabondeli banda toyaki awa na ba-ancien léopard na masolo nyonso tosololaki awa na ndenge tozalaki komilengela me tokozonga elaka eza keno après chan bangunza bocontinue na bapriere na bino ndenge ezali bosenga yango wana ke bopesa biso ngoya ya de sorte ke tozwa makasi tozonga mpe na linzanza awa toya mpe koremercie bino mabele nyonso ya Fumugemba lokola matambi na ye ayebi koencercle mboka oyo koencercle yango très bien est-ce que oyo kolobama awa tobi mpona biso bana Fumugemba tolingi ekupe wana eya awa moto akocontribue yango ezali yango totikala nde concentre lokola papa oyo tolobakeno bitumba esili te bao mpe bakobundisa mboka oyo boyebi bango ebele me naza na bondima ke liloba moko oyo bino bokoloba na misala ne bokosalela yango omitungisa te likolo etikali moke parce que final déjà le 7 février les autres ont déjà le 24 donc totikali ata na une semaine ya pamba ou 2 semaines où il faut être très concentré pour na oyo tokomona ebele lelo bakoloba ah elinga mbai umela ngai te umela na ndenge nini balobi keno banda to banda kobeta ya une dizaine banda chane banda nanu toleka mpe na bopete boye te premier match 3 deuxième match 4 oyo ezali likambo Fumugembango ezali ngai te chane ya yambo tozwaka yango mokolo ya moto ya liputa
Le 8 mars, tout Ishan, pour te fêter le 9 mars, mon collègue Fumu Kimbangu. Excellence Kambai ayokaka na masolo ya vita yonso eze ya kolobato eze media yango tanga komaka ministre asoroferaka na Fumukusu po makambo yonso tango azalaka nano na comité ya fait club makambo yonso ne songia nzila lobaka na ye kokisamaka toze ko épargner ba détail moto moko alobaka na mokili ke barabe bakotikala ko gagner équipe ya RDCT ezalaki ne songia nzila tokomi ko kapé bato bakomo répéter yango barabe baganyaka biso te mais botala histoire te botala histoire yambo Fumukusu aloba eloko wana mais bamboka yonso bangaka ba pays maghrébin na makambo ya ndembo mais bino moko botala ndenge nini tango ne songia nzila lobaki eloko wana po ayebaki eleko tosakani na bekipe ya barabe Mazemba kenda vita kenda Mazemba kenda vita kenda ekipe yonso ya République démocratique ya Congo ekutanaki na ekipe ya barabe bajwaki makambo na bango mais lokola kibomoto ezena mwa tetitesi na yango Vekle baraté coupe 2 fois Léopard arata mondial à domicile. Chose curieuse, bateau yo, bakolongola ke belé ya misolo pour na comité de recherche. Oyo, résultat est négatif. Bakoki balongola 50, 80, 100 000. Mpo ya banganga. Mais batata wana o esengi ba reconnaître, ba ancien Léopard wana. Mbongo bakosenga ka bango eze mingi te. Bo reconnaître bato wana ne songanzi la kenda plus loin alors bomoni ba coupe eze musika te efandi nango wana soko bosali oyo na oyo na oyo vita kozwa coupe Léopard kozwa coupe oyebi chane ya ka ba loko te ba participa penza te na libabe wana mais bajwaki yango pe po basengaki ya liboso moto asengaki yango alitelelo na mokili ya mibale Excellence Kambai tozonga lisusu na ino na eteni ya Roger toyoka ndenge nini Excellence Kambai apesaki lisusu reconnaissance na Fumu Kimbangu na yonso asalaki po tozwa chane bongo tokozonga wa na ndako ya mosala tolanda na tamu ye tokopesa bongo maloba na son excellence pona maya bongisaki pona biso nde na botosi maloba epa na bango Nesongia nzila bana kuvamu nyonso bangunza avana kende Kigali nasengaki bino mate ya lelo toretenir momoko kotosa na koyoka il faut tozala attentionner biso nyonso na vie na biso yango tokomona nyonso soki tokotosa makambo tokoyoka ndenge etamboleli ya vie na biso ezala na politique ezala na sport yango mpona kende mosika te nazongaki mingi awa
pour motosoki amoni akei atamboli ti il faut azongaka mpona kopesa mpe matonde yango symboliquement naye kozongisela bino su matonde mpona nyonso oyo bosali mpo motu nyonso ayebaka na vi na ye marshe na ye ezalaka ndenge nini ebandeli ya vi na ye ndenge tozali mpe makambo etali leadership na choix ya oyo aleki biso milimo oyo biso tokomona te oyo biso tokomonaka bomoto boye te il faut koyeba kosalela temps moto na moto ayeba kosalela temps na ye yango ya liboso nazongisi matonde mingi na mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange oyo aponaki nazala ministre na ntango oyo ere mokonzi anome nga nalobi te nga nayebi nzela nayebi koluka na secteur oyo nazali je crois que boza parmi bato ya liboso na mwa oyo bauti konome nga na bandi nano awa eyo kosolo bitumba ebandi wana bato bakomotuna me motu na ye eza wapi aye kaka sikoyo biso bato tobanda kala auti oyo aka sikoyo motu na ye ezali wapi sentir nini alataka na loketo makolo ne etambolelaka wapi bon aza wapi toluka ye nano me eza pasi po bamona place nazali me ndenge nalobaka na bainterview na nga mosusu oyo aleki biso nyonso na grade na Congo son excellence Joseph Kabila Kabange ye ayebi esika nga nazali parce que ye andimela avant nga nakoma ministre bolanda badiscours na ebele alobi bato bakosakana na Congo bayebi Congo te Congo ezali mabele ya nani me soki ye akondima yango so biso oyo na se tocomprendre yango te bwani lokola nga na nalanda makolo na ye nalanda oyo atyenga na mosala oyo nakolandaka nzela na yo yango lelo nga mpe naza héros na kati ya ordre bahéros chevalier naza chevalier wana etali nano nga moko namilobeli nano nga moko la charité bien ordonnée commence par soi-même namibandeli nano ngai moko naye koleka na mibale oyo etali baléopard nga nayebi ndenge papa oti oloba tout à l'heure les secret bino boyebi lingala malamu secret ya réussite nyonso ezali na kati ya unité bomoko à la recherche de l'unité ya masolo soki bomoni mboka bato balingi su masolo te bato balingi dialogue te bato balinga mobulu mboka wana ekendaka liboso te mais soki bato bavandi basololi batie bomoko même esprit regardant dans la même direction mboka wana ekokende liboso yango na oyo nga nayebi na bandaka yango na nakoma ministre te kosolola na bambuta mutu wana donc banganga liboso bangoyo banganga liboso oyo bayebaka baléopard bangona bandali baasmara bakabasu basouplesse bango nyonso nde babandi bamana kurbondo banganga liboso bangoyo na bandi okende na bango kobondela bango te bofongola mitema na bino boya tovanda tolia nano nga mpe nakoloba ndai abeli akoti ngali amangalobi te bopesanga facture wana toke totala ndai na kati ya hôpital alamuki na mikro alobi kende bana wana bakolonga liloba ndai yango na nsima ya milulu ya lelo bayebi place tokokutana na komi na kisasa place tokutanaka lobilo aza wapi namoni lobilo te bobengabenga bango bono aza na dei kasi dei bakundaka na moi na poko yo bobenga ye soki 17h ekoki tokutana place tokutana wana tovanda lisusu totonga lisusu toyeba ndenge nyakokende liboso nesonga nzila kaka moto ainterpelaka biso alobi te botala bana baancien oyo wana baléopard bachampion wana
banda to utaka na start tata Raphaël na bandi bobosani te tosengaka pardon yango tolobi ke moke tokokende na machete wana tokokata maleme na tuta tokokende mbangu te mpo makoki eza te mais tokokende malembe ntina ndenge tokoresoudre baproblème nyonso ndenge tokoki koresoudre yango na boluki nzela kaka tokotambola totie dernier match ya phase de poule Léopard contre Cameroun na kati ya stade Tata Raphaël Vouva Moubaye batondisi box de Pharaon nyonso tomona nga na bilili boye Léopard abimi na bleu blanc tosololi kaka na lito ya topoli mais moyen koloba yango na public eza te biso moko toyebi deja keno awa matata ezali awa esangisi ekoti mobulu bon mais na kolendisa kaka mitema ya bato tolobi bon toza deja na 6 points nzambe mpe akoriente mpe makambo na ye mpo soki ezalaki ke mabe ezalaki deja liboso soki tozalaki batetu mbele mabe emonani tosololi na papa natoyokabi te ngai lobi nakei mboka oyo claire eza te soki bacommerçant bazali oyo bakoteka bilamba na équipe nationale ya bacouleur ngandi moi je vais imposer en tant que ministre ya sport mpo bolata bacouleur nationale nakobetela bino masolo ya histoire te les choses vécues oyo makambo nga moko natambola nango na bacolaborateur na nga oyo tokomi mbango nake kokutana na bango bazali koencadre équipe oyo bazali kokende baréunion technique nasololi na bango babini excellence omoni tozalaka na deux couleurs tozalaka ecouleur oyo soki tozoyamba na papa nga biti papa otikama makambo na bino bacouleur ya koyamba ata nakoyamba te bino kaka bacouleur nationale pourquoi Cameroun balataka bacouleur esudi alors bosala lor soki botie soit jaune bleu ou rouge mais pembe ezala makati wana te olongola yango excellence monsieur le premier ministre mpe apesaki nga ndingisa mikolo mibale oyo mpo totia en place commission mpona bahabillema ya baléopard tozala na bacouleur unique ole ya batanto parce que ata na drapeau na biso na namona place bleu blanc eza te donc désormais oyo tomoni ete ya biso mais air papa alobi makambo ba sms abosanike garde na ngai mpe ayeba tindaki mpe garde surtout match oyo ya contre Guinée obandi kosepela tobandi kokonte telefone anga telefone te oyo match wana tobandi kokonte 1 2 donc tokomi déjà 120 minutes déjà kuna na chrono tomoni keno match esili 1-0 Léopard azomene ekomika 30e seconde 35e seconde d'or égalisation okovandela wana ondimeko mokima ata ndenge toyebaki ke kupa ngo eza ya biso ata ere moko kondimeko taka dute tokanisi maloba nyonso ndenga bon natali me bana bango balati kaka nde tosoyi na poko eza wapi batelefone bandi kolela bato ba sms
Ezali mukano il faut ekokisa magana. Mukano il faut ekokisa magana. Le bato bakomolega mutu na kondima na ndenge na te ya ba joueur mutu na mutu ne ezala na gouvernement place tozali. Ezala na sport mutu na mutu na ba conviction na ye. Mais soko za leader okokumbela bato mususu il faut y place nini yo che. Voilà, place oche mutu na yo. Voilà. Parce que à travers ngai ebele oyo ata baza na ndenge ya kobunga bakoki kolanda ndenge ozotire bango. Yango tolobaki ke soki tozwi coupe oyo tokozonga kaka na banzela oyo totambolelaki mpona koremercier après koprépare mpona oyo koya toza déjà qualifié na baéliminatoire mpona coupe du monde oyo koya tokoprépare coupe d'Afrique des nations oyo koya tokoprépare bachan oyo koya na badiscipline mosusu yango mateya mingi tokokanga lelo soki bomoko ezali kaka soki tokoyokana mpe tokosolola oyo nde mokonzi alobi ensemble pour la paix et la cohésion nationale mpona kimia ya mboka. Mboka ya Fumuki Mbangu ezali mboka ya bato bakaniselaka makila etanga te. Eza normal te. Soko zali véritable Congolais. Soko zali mwana mboka oyo babela Fumuki Mbangu. Okoki kozwa micro te oleka na ba télévision okoyebisa bato ke non il faut yinda kaka il faut te omona Fumuki Mbangu ata na buto ya kolobela yo. Papa alobaki yango awa ke ezala na politique ezala na sport masolo soki kosolola eza te moyen to avance eza te nakowumisa mpo nga naza déjà informé nga nayebi nauti wapi nakokende wapi me nalingaki nayebisa bino keno à part victoire ya léopard oyo tosengaki oyo boakompagnaki biso oyo nzambe abakiseli biso lisusu eza lelo ke nga Denis Kambai parmi bamembre ya gouvernement nyonso me ngai naza na exception moko naza chevalier de l'ordre. Bilembo wana eyaka pamba te. C'est la spiritualité aussi. Il faut savoir combiner. Parce que ngai na kondimelaka Fumuki Mbangu. Nasi namona yango na ndoto. Nasi namona yango na bamakambo ebele, ba événement ebele oyo ya la vie nanga. Alors ba cérémonie ebele. Mais il a fait secret. Il faut que bato batiaka doute po baba ya pe mingi tozala mingi tete. Pour soki oyo yebi secret bato bazo s'entêter pour yo parce que soki tokomi ebele mpe moyen te. Mais oyo bosi bomona eloko ya malamu bakosala yango publicité mateya ya malamu tokosala yango publicité pe te yango toloba oyo ayebi oyo ayebi pe te motema na ye ekangama makasi ayeba pe te mais ere akomona na bilembo akobanda tuna me ye uti oyo yakaka sikoyo ete yakaka na ndenge wana parce que soki ozo explike mokili tosala boto te bakomona me bilembo oyo bayembelaka mokonzi ya mboka sisa bidimbo bamona na bilembo je crois que bavias mara bakocontredire nga te baza na bava kisasa mobimba ye kobeta lisolo ya Kambai Congo mobimba bakobeta lisolo ya Kambai po ebele bango baza na courage bakotindaka message vraiment félicitations na ntango moke tomoni boye na ntango moke Mazembe azwi 5e étoile na ye coupe na ye azongo grâce à partir na biso na sensibilisation na biso
na ntango moke toqualifie Léopard na biso ya Cannes kuna na Coupe du Monde na phase de poule baso babeti bake na Coupe du Monde na ntango oyo kaka tozwi CHAN oyo ezalaki bloqué depuis 2009 ndenge papa oti oloba depuis 2009 ekomaki bloqué ti 2016 mbola boni 7 ans donc chiffre 7 nde eye kofungama lisusu liteya ya monene toza nango na kuvamu ezaki bapesaka babi kaka na moto oyo azali na terrain joueur azobeta bale na terrain ye nde bakopesa bi mpo acha ye oza na réserve ozoki kopesa babi na nsima bongo soko okoti te équipe epoli merci beaucoup mpona lelo tosukisi awa nzambe abatela bino merci beaucoup. Mangombe ezali ebele, mais je crois que mutako bunga histoire te parce que koya na ngai awa nazaka na coupe te nayaka déjà liboso awa nazongi ka na nzela oyo nabandelelaki donc parce que proverbe français moko elobaka bien ke non ero okomata nzete oyo bandeni nakokita mpe na nzete kaka na même modele omatelaki eza te okomata nzete après okomi na étape ya likolo osote ekokoya na seno ndenge omataki ne mpe okitela c'est-à-dire que bato ebele bayebi oyo bamona bilili na biso na ebandeli bamona botambole oyo ya ngai na nyonso oyo nzambe akosala na kati ya bomoi na nga ifo na yebaka koleka banzela oyo nalekelaki donc ya kosamba eza te kasi oyo yo moko tomoni mpe ndeki yango te etikali wapi komona elongi oyo ya ngai nde nalobaki symbole wana eza biloko ya bato mokili oyo balingi koimagine mais oyo ayebi histoire ke na kati na nga ntanke ministre ya sport bajoueur bazali na kati na nga coupe ezali na kati na nga bainstitution ezali komona elongi ya Denis Kamba eza komona elongi ya makambo nyonso ndenge elekaki soki ntango ezali na mikolo oyo koya oluka nga na kopeso CD ou DVD ya histoire ya CHAN komona tobandaki ndeni totamboli ndeni na kote tokome ndeni bato bamona kota suka te bamona kota nini tobandelaki donc boyei na ngai ezalaki makambo mibale ya kotonda nzambe mpona makambo etali ba Léopard na kotonda nzambe mpona ngai moko parce que je crois elembo oyo mokonzi ya mboka atiaki na tolo na nga comme chevalier de l'ordre national Laurent Désiré Kabila et Lumumba ezali symbolique moko monene oyo na kotiaka zama kobosana na vi na ngai tolanda te bato bakolinga mboka lelo ezika mboka esa te mboka oyo nzambe apesi biso yango oyo mabele afumuki mbango oyo atambolaka gauche mpona kozinga yango de sorte ke egarde unité nango unité ya mboka na biso eza na kati ya bosololi entre bana mboka ya koluka kimia po tovanda mpe bomoko message nanga moyena merci matondo na bandeko ya Rogi matondo mpe na bino bandeko yonso bose kolanda biso wana maloba na biso te excellence Kambai lelo toze qualifié na Egypte makambo zeko banda wana mois de juin toze koloba soko moto abimisi likanisi botika kokisa likanisi ndeko moko mobeti mindula loba nganga ta formé élève na ye akotikalaka na eloko moko to mibale ya surprise donc okebaka na maître bokanisa te de fait que bosolola kita mosuna ne songi nzila ebisaki bino ezalaka boye lelo koma yambo bokenda kana bobengi ba ancien Léopard wana bolatisi bango soko Varese bopesi bango soko basaki ya loso po balobaki bo reconnaître te de n'importe quoi moto ya pesaki bino likanisi
Mais bokenda botuna te. Papa reconnaissance en to kosala nini. Oyebi to kosala loko moko entre parenthèse. Et pas ya baindo. To monaka tango mosu mama azekola kela mwana na ye. Apepuli elamba maputa. Yo loba ngai mama na yote. Sima ya mwa tango mwana ya sengi mama bolimbisa lobi mama olimbisa ngai na zebe mwana yepe mama lokwa na motema ya bo mama akitisi motema talobia ozeka mwana na nga e akikanda antuka na limbisio ndenge na linga kayo bino bana foboza malamu ponga mama na bino za malamu esili nani ayebisio esili nani ayebisio esili yo mokolo yo zeko lako zeko beta liputa yo tunaka babeta kaliputa po nini yo tunaka tango bapepulaka elamba ezalaka elembo nini milimo nini yaka koteleme wana pezalaka milimo boni oyo ekendaka kokokisela ke te yo kaka soko mama silikeli mwana pepulela mwana bilamba yo po pepuleli mwana bilamba mokolo ya kolimbisa mwana olobi yango kwa lokwa mwa maseki olobi yango kaka lokwa mutaze kosala mwa soko théâtre na limbisi yo te ekomaka cérémonie ekomaka kimenga makila etanga bakata ebwele mwana kota na sia makolo babwaka soyi basala oyo akosala soko bafungola nkasa oyo eze media tokosisa koloba yonso te tango moto ayebisi bino alobi bosala réparation na bancien léopard bongo tango bino bohonoré bancien léopard bongo bankoko wana bobokolaka bantaba po lelo bazali na mokili te me manyonga na bango bakenda nango boyebi bafamille na bango léopard ekokenda kaka ezongi awa bato baleli ekokenda ezongi bato baleli moto alingaka kodefa nzila ya je m'en fous akendaka kosuka na mboka ya si je savais tozali koloba nesongi ya nzila alobaka banda bandi koloba uta mwa nkala azali kaka moto ono ya foi azali kaka moto tokoyamba bango mikolo mize koye tokotuna bango awa baboyaki religion africaine na tango ya président Kabila mboka oyo erate nini akozala na mikolo ya baindo bola muka akoyanola tango bino bobengisi ba ancien léopard bopesi bango na monaka cérémonie mosusu wana soko tubilandu papa na biso tubilandu apesi varese na ye soko pa kidia basali bechange baluki sokondaye apambola banefe mosusu meto tuni ne bandeli ya manaka tolobi ezalaki bambeba mibale bozangi reconnaissance na bayiba betaki bokei kobotolo bato biloko na mboka meze na moto ya koyebisa bino alobi omoni na eteni ya mboka biso toze représentation ya molimo bayi wana lokwa bakenda na mokili ya molimo biso kuna toyebi tokosolola na bango bosala boye bosala boye bosala boye tant mosu eze eloko facile kenda zwa soko luzibu zwa ntondo sopa ntsamba nkasu loba boye esili me bayebisa bino yango basalela bino yango makanisi ebele eze kosimba te na mboka oyo koyiba likanisi tango tokolobaka na bino na media eze ngonga toze kofignole toze kofiltre nini na nini tokoki koloba ata tango bolandaka nesongi ya nzila malobako eze superficiel bokaka utilisaka mo mingi alobi toze na wenze bakobotoko na wenze te seka alobako eze mini malobako eze na ntina moke mingi ya motu ya nde akobombaka batwaki tango ya koloba batwaki tango ya koloba mpo ya vita pe po ya équipe nationale lokwa bilili bize tozongi lisusu na eteni ya rogi bolanda nesongi ya nzila bazalaki clair
bakendeki gauche à droite te balobaki sans reconnaissance poko baluka besika moko webi tango Mazembe alinga banda succès moto alobaki Mazembe kokoba kosala succès pour pouvoir pe bokonzeze na est webi nani tolanda bongo tokozonga po ya kopusa manaka basengi lisusu soutien na léopard ingeta soutien na léopard po léopard akende liboso alata couleur ya mboka bakende liboso totosa hymne national ekende liboso malembe yoki ninikenanga azolonga azokende koyebisanga bango malembe donc bino bomitungisa te na oyo mosusu oyo boyoki teke balobi te malembe moni parce que naza kosirapele mokolo topesaka bavite ya Varese son excellence ayambaki Varese alobi mpo na nga mbala moko balati yango kaka mesiko motu na moto aza na kondima na tokokende nango kaka malembe po ete mboka oyo soki tolobi topesa na defi mpenza na mindele tovandi mpenza boye tolobi son excellence omoni bino kuna na ngambo na bino bosolola mpe na boyo wana bino bosololaka na bango tosalela oyo na oyo na oyo ata batie itali arabe wana ntango azoya aza mwana kasi yo mwana kasi oyo akobeta noko epi leketa ndako ya noko wana loba tozalaki ya kolala ata kutu mokolo yango oza ya kosilika me soko fongolinga misu bayebisi oyo eza arabe boye kaka na batriplex ya minere alibokangi kaka poto yango kaka soki tosali mita tolongoli batriplex toke kotia yango susu ngambo ya biso po bapesaka kaka bina oyo aza na kati ya terrain omoni makasi ya nganga eza zamba omoni eza zamba masolo mosusu eza kaka beto ine baza ndenge wana boye otali bonani o Angleterre bakomisi azobeta makasi me gangi moto abetaka ye eza moninga ne gangi te oyo ayebeli ye maye nde ye wana kolonga nasono football na Europe bamonaka yango lokola eza makasi africain bato baze komatisa yango te ebongo bon oyo te tolobaka ebele biso tokoloba na biso te kaka son excellence mabombami principe kaka bato moko balekaka mwa baniongo moko eza mwa quelque part balikide yango baleki bakende pepele baniongo wana esili bo baleki bakoti na terrain epupupupupu bokende kaka ntango bozosolola kaka boye na asimbi balo boye biso yo bakokolo badefake mpa na biso lelo makolo kilo yo okomona peto na biso kasi disibu kaka disibu non bato bazomona te eza impossible ekozala impossible te parce que lisano ya ndembo eza lisano ya l'esprit bango baye na milimo na bango biso mpe toye na milimo na biso te na baperiode yango mpo makambo ebongo wana meilleur joueur du monde ezalaki nani mundele nani meilleur grand boxeur du monde nani oyo batitre na bango nano bazwa moto akoma na place na bango te batikala bongo meilleur buteur na continent africain là combien de billes 9 kaka tiango mpenza kaka finale na yamba dirigeant moko ya vite avant match ndenge mpe ezalaka ya coupe wana naexplike bango malamu
eloko bosengeli kosala ezali esika obi likambo bobebisa soki atu kozwi banganga kama soki likambo wana ezali kotala tata Malekusa il faut bokende pa tata Malekusa osi lotaki aza nano na bomoi bokende pai na ye bosenga pardon bosala réparation likambo ekosila mokomona bato vita eloko nini basalaka na periode wana ya liboso tozamami ya lelo te bake kosolola na cherin kondo cherin na nani de la Coco bao wana baza bato ya indépendance bana oyo lelo msu bakoyeba donc cherin na de la Coco bazali basien joueur ya vita oyo babeta match ya le 4 janvier bake kozwa kondo papa Mange mais Mange a joué Coupe d'Afrique à 73 t parce que le problème est que basien champion il y a vite à 73 na basien champion à Léopard il y a 74 c'est comme makambo ezalé basala nini alors tant vite à joué Coupe na 73 le cas qui malango vite à joué Coupe mais tant ba yeko beta ba bandeli siko ko beta na 75 maleka na kati ya vita makambo ya ba joueur ya vita ya ba mayanga na balobilo oyo elekaki bakomite ya vita oyo bazalaki ntango wana bayebi esukaka ndenge nini oyo mayanga alataka penalty na match ya Afia FC Conakry de plus rajeunissement moko eyaki na vita ozomona donc nakopesa badetail ebele te parce que nalobaka navanda na bakomite ya vita nasolola na bango mponga nasenga mbongo te nga en tant que molakisi nzela ezala même mpo na Léopard nasengaka mbongo te me nalobaka nga nalakisi bino mpo soki bosaleli yango bokososola makambo oyo eza ya 4 janvier mpo na moko parce que mboka oyoyo ekoki kokende liboso te soki boreconnaitre mbango te mpe boreconnaitre bakoko te lelo Léopard azwaka nakorobani azwaka ba meilleur joueur azwaka ba meilleur nganga azwaka ba meilleur entraîneur koloba te que depuis 74 tina lelo Congo na nous meilleur joueur na meilleur entraîneur te non soko zina vita koloba te que vita na nous meilleur entraîneur te meilleur joueur te na meilleur président te bozwaka nyonso mais tango eloko wana esalemi nani te to bino moko bozomona te que nano bo traiter cause te yango wana effet ya négativité ezokontinue kolanda bino alors nde na uti oloba wana moko bakomite ya vita bayaki tosololi na li boza na match final mabe eza te bosala oyo na oyo na oyo soki bino boza na bolingo na motema soki eloko wana bobebisaki eza na maboko ya moto pase ngai nazozela milio te tolose bango polele omoni nga okoya lelo lobike po mokusu zwa 5 million oyo po vita gani nabi te vita asali nga mabe te enga te motu nakangi vita soki opesi nga 5 million anini il faut vita akende sika mabe ezaleli arepare il faut Léopard ekende sika mabe ezaleli baréparer alors Congo sportif Congo football eza libéré spirituellement bana yangani ya Léopard bakomi koganye osomona parce que lelo ata ndenge bozokanisa ndenge wana ata ndenge bazobeta bomo bobandi baozwa coupe qualification oyo ka bautosala difficilement soki nayebisi bino côté victoire euteli bokoyeba pete ozomona parce que bonga bokata na kaka ezalaki kaka Léopard opalongwa ne kaka avandi kaka mais netendi moko songolo babi te bakende mais soki eza mpona tembe kaka parce que awa bolingaka kaka tembe soki bolingi kaka tembe ata na phase de poule bozongi kaka boaccéder mpe na finale te kaka na phase de poule bozongi mpo bondimake mpo toyebisaka bino eza ya solo. Alors pour la vita toyebisi bakomite wana avant match ebetami bosala nyonso boréparer parce que bino bolobi ke coupe ezaleli awa na Congo ekende te mais soki boréparer te coupe ekokende kaka eloko te ebazeli ntango ekipe wana echebi
équipe wana echebi baye kolandisa bango deuxième bi nakomobenga nga na telefone Fumukusu sala likambo tokopesa yo nyonso kosenga bozwi nganga ngazala nganga te mais ote soki kaka toganye soki na 5 soki toganye tokopesa yo nyonso okosenga nini te mpo bondima te makambo nalobaki eza ya solo vita ozongisa ne babi mpe akoganye maokoma na 5 te moto abengaki ngai moko ayebi ndenge tosolo nde nazoloba lelo na émission nayebisi ozongisa na bino babi kasi vite azongisaki babi aganye match baganye coupe tei parce que akokoma na 5 wana te soki vite azwa coupe wana seke makambo ngai nalobaka na bato ezali makambo wana babengaki basala eboye problème yango ezalaka nini po bajoueur wana bakanga vita bato tolelaka boye problème yango eza nini yokana yambo nano mpona elakisaka na mabaka ya solo botika parce que nayokaka epa bato te bajoueur wana bakanga vita batema te na vita na léopard nga nazoloba na bino nazoloba na média bozolanda léopard azobeta baancien joueur wana babengaka nga fumu bana na biso baganye toza na posa coupe bozoloka seke baa na posa léopard eganye fumu toa na posa vite aganye toa na posa coupe baancien wana baancien champion baobenganga nga na bia tala eza ngai te mutu nazokanga me na explike yango nano ndenge nini ekangamelaka mpo nini nazosenga na badirigant ya vita na ya léopard baya tosolo eza likambo ya biso ya Congo parce que eza na ntina monene eza na eloko moko bato bazobetela tembe me bazobosanaka enesoni ya nzela nazokoba mosala ya 1921 naza nesoni ya nzela mpona nalakisa bato maye basengeli koyeba 4 janvier Congo ezwi coupe vita basupporters ya vita babundaki mpona makambo wana basabote population basabote makambo ya vita wana bapréféré plus balakisa politique ke bapoliticien bato babundaki. Alors sans reconnaissance il y a 4 janvier sans reconnaissance que indépendance ezali ya peuple ezalaka bapoliticien te et peuple abundaki na nkombo ya mfumuki mbangu eloko moko maminga mosalaki na banzi lelo soki tozwi résultat toza nango nano ya kimia na kati ya mboka parce que président sortant alobaki alandi dini ya mfumuki mbangu ya kimba mutalumumba muze kabila omonika tangi koma mfumuki mbangu siko mpona nini bato bazosambela na mangomba mosusu parce que blocage esika eza nde yango donc soki balobi basalela mfumukusu azoloba soki réussir alors komba mfumuki mbangu emaki me mfumuki mbangu ayaka wana Congo mpona bayini mabe eza nini soki lelo komba mfumuki mbangu ekolibere Congo sportif soki ekolibere vita sportif mabe ezali wana taka mpo mfumukusu moto alobi yango bancien joueur bana problème te problème ezali na bakomité ya vita na ya léopard parce que bango mutu bakopose acte bien si bakutaki mais soko bali mwasi okuti na bana komitata na bana wana et soko okuti baniongo ya mwasi wana fo futango lelo soki o hérité république okuti baniongo fo futa lelo léopard ancien dirigeant ya léopard ya ntango wana ya 74 badirigeant na ya Zaïre lere wana balia bambongo ba léopard bazwa bataba ya bato il faut boréparer fait club azala reconnaissant te na bancien et poser problème sikoyo na expliqué ntango moto abengi ngai ancien champion soit ya vite soit ya léopard abenga mpo mokusu toganye na lobi ok nga aza likambo te me likambo ngo ezalaka nini ntango yo ozosenga léopard aganye ozosenga vite aganye sikoyo lere moko na mwa minute moke okanisi
minerval ya bana efutami te tokolo lopango azomenase yo ntango lobi ya nzambe nakozwa mbongo wapi sikoyo eke kolanda mbongo na bino ya 1974 tina oyo lelo ofuteli ndako te mpona mbongo no bakanga ya 1974 lelo mbelo vandi epai na yo kasi eloko wana ekosala keno paraganye te ozomona sikoyo donc eza lokola tata moko aloba na mwana na ye yo kobonga te sikoyo nano aretire maloba wana te mazoloba na mwana na nzambe mwana ngai okende koluka mosala boye ezosimba te oluka mosala boye ezosimba te me mpona nino kende na baeglise basambelela yo abosani ke mwana kokende na eglise te ifo yo tata ozongisa matondo bandeko balandi mobangi abuka lokuta baye bakola na ye basi asila bilili ye botali eze ya lelo te tozongiseli bino mpona kolamukisa bino makanisi tozali kopusana lobi boloba teke boyebaki te biso tozali bapasteur te oyo bakolobaka soko lisi likambo ekwei ntango likambo ekoki namonaki boye nalobaki boye prophétie na bango ezali ya mabala ntango tozali kokota mois de janvier année de mariage yango prophétie banda fumuki mbango asala masakoli asuka na 4e président tozali kozila bapasteur mpe bakoba 5e président yeyo balobi nini akosala nini mpo biso obi fumuki mbango asukaka na 4e président akokumba indépendance na ntango na ye mowumbu akozala te akozala na misolo kasi bino mpe bokoba na 5e président na 6e te awa bozali kokakola bozindo ya fumuki mbango bankoko baloba mokolo moto aliaka ligorodo ezali mokolo te makwanza ekobimaka ye mokolo balakelaka moto ezali mokolo libabe ebandaka te moto azali na 2 phases phase positive na phase négative soko balakeli yo elakeli mabe ekekuti yo na phase na yo positive elakeli wana ekei na mokili ya molimo ekei kosafishe efandi yango monaka bato bazali kosala arrogance azalaki elenge mobali balobi na yo na mbeba osali obeti mama mokolo ya bato koko ya bato kotikala kobota te abidi ntango mosu azali komela likaya bangi alobi adi ngai biso biloko wana biloko pamba elakeli wana kozwa biso te biso bakata biso ngenga na nkasa biso ozali bato asizo te ingeta ozali na phase positive ya bomoi yonso ezali koexcele ntango kokoma na phase négative ya bomoi yango moni bayilo poto baloba le malheur ne vient jamais seul po oyo yonso baloba ya mabe lokolo komi na eleko ya kokita ngomba yonso ekomi koya balobaka nini ya kobota te abanda soko kokufela kaka basi ozali kozwa bagoligoso bazali kokufa ozali kozwa wana ekomi ntango biloko wana yonso po ekenda te ebulungana te yo nde na miso na yo ya mosuni ozali koluka omona nini loko ozali kolata pantalon ozali komona te kozali na libabe yango lelo bato bazali kosangana na nkombo ya fumuki mbangu moto ayei aluki eloko na nkombo ya fumuki mbangu ntango azwi ya populi makolo alingi akritike alingi aridiculize ekomaka pasi na ntango ya kokanisa soko moto azali kotambola soko moto azali kolata azali kosala lofundu akondima te moko moko bakobwaka ye lokola rama poisson na morgue atikala kolata elamba na miso ya bato te ntango akolaki me mokolo wana bato bakozinga ye ebele bazali kotala ndenge bazali kotia ye linyuka bomoi ya mosuni ezali mokuse oyo eleki motuya bomoi ya mokili ya molimo bomoi ya molimo basakoli nyonso basakolaka
basakoli yonso balobaka batambolaka na fimbo te me maloba na bango ezalaka motambo oyo alingi amela ndobo eze moke tia na monoko mela conséquence bayeba kozala mopanzi bakoba kaka mawe kasi yo ndoko yoka conséquence soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bopesa matondo na tata kwako bazalaki kuna na nsima bilili mpo nini te ndeko ngala nzungu 9L kuna na eteni ya rogi final mpo ya biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima mpona manaka isusu matondo mingi bakendaka kozwa bato na Equateur bakendaka kozwa bato na Bandundu bakoluka bato varese ya pembe na ekipe nationale ezeli babe tolataka bendele ya mboka po milimo ya bankoko ebalana na biso tozalaki na ndaya wa ombalombala ndaya leli tosala ba interview nesongi nzila bundi na ba ancien léopard moto ya zena kadena na ye ekofungwa makana bafongola yonso kadena waneze ya kubwaka me fongola yeze kofongola biloko yonso ekomi ya kobatela tozena banganga na monaka soko comité de recherche balongolaka soko $100,000 pour ça la organisation ya monama toure wana boyebi banganga bapesaka Vitali Boka na finale vita zeko luka coupe bango bapesi te soko tolobi te na ngonga ya makambo to basakoli tango bayaka bazalaka makolo misato te bazalaka maboko misato te moto kwa moto okwa bato yonso ngai oyo ndeko ndombele liboso na bino te na primature tozala accompagner nane songi nzila na ba ancien le bozoba liboso mayele na sima mokili ya libe bakendaka kozwa bato na Equateur bakendaka kozwa bato na Bandundu bakoluka bato varese ya pembe na ekipe nationale ezeli babe tolataka bendele ya mboka po milimo ya bankoko ebalana na biso tozalaki na ndaya wa ombalombala ndaya leli tosala ba interview nesongi nzila bundi na ba ancien léopard moto ya zena kadena na ye ekofungwa makana bafongola yonso kadena waneze ya kubwaka me fongola yeze kofongola biloko yonso ekomi ya kobatela tozena banganga na monaka soko comité de recherche balongolaka soko $100,000 pour ça la organisation ya monama toure wana boyebi banganga bapesaka Vitali Boka na finale vita zeko luka coupe bango bapesi te soko tolobi te na ngonga ya makambo to basakoli tango bayaka bazalaka makolo misato te bazalaka maboko misato te moto kwa moto